Donc je suis l'enfant de Blanchard Mamvouzi Mambo alias Mosaka Chariou Chale Bachale. Donc na maman Nana Bilesi Ntembi. Yamo bape sa Blana Blanchard na Nana donc Blana. Donc je suis parmi bakomba liboso bat basangisa na monde quoi. Yen pena masala nga alinga bolongo na makambo ye ya masala ya ni famille. So famille bunda na famille na bango était na bato misuste. Mais moi na wana bébé J3 ah moi la ngai. Musique beba. Si vous avez la musique, vous avez extra musique, vous avez test na ina. Ba professeur ne ba orienter orchestre que kota par rapport à technique na style ba moni na nzoto no. Moi na J3. Ah OK ouais. Normalement bébé J3 nga na chelo salaire. Ba sécurité na so Congo na besi ba mbote. Mais sous bazo ba 150 mais nga lo na linga J3 ondo zo $430. Ils ont chanté. Azana taille ya ba to sécurité. Ba mba uta ko sala, oui ba pesa biso rapport nango. Na taka na aéroport boy. Mosaka yoboye bakiti na aéroport Mosaka na yo comprendre que na ba valeur à père na ngati ya solo ko ve kofi olomide papa na biso abengaka Mosaka savant Roger Ngandou mais le savant Mosaka na bendi film tant que philosophe hey du tigre na bia na ba valeur à père na ngati zoka vraie valeur culturelle au Congo ko za nango ezende komba Mosaka. Bato bakendaki Belgique na misé po bakende kotanga nde Mosaka. Po jusqu'à présent tabisi biso rapport ya mambando kende ezaka yemo gamo pao ya le baika za ntema likuni ya za par rapport ndi ba même merveille Rambo na nouveau na kenda mikilita kende États-Unis mais wana mikili za ndi Europe. Mosaka kende Allemagne na 1989 bakari azobeta masolo na bakari mo basomba ara nini na sendo ya Caracas pa part monter à part. On a mis tout cas. Moyen de transport, l'équipe moyen de transport, on est sur Zamakolo. Soit il va on va payer sur voiture au Lingate. Nathalie l'émission avec Gino Caporé, du grand chanteur. Gino Caporé, du 9 novembre, Gino Caporé, un grand chanteur. Ah, bébé J3, c'est quoi la musique? Oh, Gino Caporé, chanteur sans velours, la voix de coq. Gino n'est pas un chanteur. Il est pendant interprété souvent. Gino a idole avec Nanga Kalouji, Gino aime Bawa Kalouji. Na BCBG, chanteur, c'est Mignon Abraham, la génération de Gino. Oui, mon blanc, on a compris mon blanc. Tu vas pas venir pour ma danser, écoute, Gino Abiyem dans la Kissa, Gino Robana TV dans la Kissa. Papa chéri Jibem Piana. Alors, Mignon Abraham a l'ongolanga souci à l'impela. Tu sais, Alain Pela, il était qui na wenge, le médiateur. La voix séparatrice. Ntakabula Jibena Wera. Kendeki teste pas what est-ce qu'on va intégrer la team ou bien Vision en reza bongo fona zawana. Mais je me prépare en conséquence parce que les orchestres tout le monde aime bien, on voit dans le ngete. Vous comprenez donc je travaille vraiment. Na boys atterri à quel orchestre grand frère en été. Non, il y a penata que travailleur. Na musicien en Fabregas. Fabregas musicien non. Dans la mission, on a un vibrateur. Tous les choses comme la souka, blanc, comme la souka, on a un problème. Ce que on a mission en dehors. Il y a H aspiré. Fabrice a couru pendant. Vibrateur, on va y aller au CA, il y a un membre, mais il vibrateur. Papa, la crise à foufou. Batbalia biscuit na boula odomi ya dozen zala mais la veine na ya obande ko bundise mais la ta ya ta finger za ya na oti fiso ko loka beto mbata fala finger oti kati biga ya na o mais la veine na e la sumute me suka ki ya faut suka za ya na oti et mais la nanga za na respect a na pe fali ke pelenga bombo. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine. Alléluia. Et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur. Une adresse. Le 35 boulevard Anatole France. 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman.
Joy Service Traiteur. Kolamba, Ezaïna Bakolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joy Service Traiteur. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Chers internautes, bonjour et bienvenue à ce énième numéro de votre émission Duo des Stars présentée par votre humble serviteur Die Lomata. Donc, le lot vraiment d'être toujours dans Congo Révolution News. Le lot, vous en avez besoin de like, de commentaires parce qu'il y a à boire et à manger. On reçoit pour vous donc monsieur l'artiste, donc monsieur l'artiste, artiste complet. Il s'agit là de Blana Mosaka Naibige. Te belé internaute, belé bossepel déjà ce qu'on va parler. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi je dis un grand merci à Fabrice Ndeka Nyoazo Formule derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Michel Kombe avec les Royal, on a bossé national bateau anga bateau tout, va soutenir Radio le Matabalanda Rabiso, le rôle à Bruno Lubika l'argent propre mon soeur mon vieux et yangwana à Jojongo Naimen était avantageuse patron na salo vieux Sikozali à Will Moucheni. C'est le véritable code mondial. Na bossé pété Rodrigue Matin de Master Yassizalou Koussa Junior Chité na Durban. Shuna Chanel, la parisienne, Karine Manessa, grand prêtre mère, et Yangwana Salo, Chico Lubanda, des fois mettre tout sur la vraiment na blanc na Mosaka, Ndena vraiment au développer moi mon actualité de l'air à qui je dis bonjour. Bonjour Massananga Ilomata, journaliste à déontologie. Nabi yo soin ça ba tout est pas noir à tribunal té. Blanc na lingara ba question bien pas répondre bien quoi. On a déjà tout loba. Tout le monde a déjà trésor lu sa maman so ya meluza dendaraté malengaka. Donc, tu peux bambote si Gazali Charlie a Djanga star en couleur, tout le monde a dit ce qu'on a souka mboka coach ngiyama ya bangiama, azoma da Jonas bien à baza branché on a banani dans Djanga maman na biso ba otalangai, ndeka tu peux ça ba numéro plus de 143 90 649 54 86 plus de 143 90 649 54 86. Question zanga réponse zaka papa na Nzambe nani couleur ya mpepeni mokile souka wa pipe fin du monde za nini na aussi souka wa mayango kenda wa mais tout est calé comme question ba réponse en aux angate. La réponse est merci vraiment l'artiste. Donc, il faut comprendre parce que Blanc mais c'est une première. Tu as une Congo Révolution News. Grâce à Dieu Lomata. Il y avait un biso Blanchard Mosaka. Mais est-ce que Blanc nous expliquer ma biographie no moké. Et là où ça là que bon mankaka et bino ba journaliste à YouTube pour besoin bien vient à biso Blanchard Mosaka. C'est votre papa. Aza père na yo aza vie na yo te vie no koloba na ye mais wana papa na yo de ça za na mwana moko soldat da lo nga chef coutumier Tampa pour diwala na pesi bato to Tampa na pour diwala kuna mbote chef coutumier na ngeba donc ya blague te za mamute o mtu mo ami pesa komborwa ami pesa te chef coutumier ya coutumier ye yo va na ye donc je suis l'enfant de Blanchard Mavuzi Mambo Blanchard Mavuzi Mambo alias Mosaka Chariu Chale Bachale. Donc, maman Nana Bilesi Ntembi. Yamo bapé ça Blana, Blanchard Nana, donc Blana. Donc, je suis parmi les combats dans le monde quoi. Yamo peka que maman nanga vraiment exception. Donc, Blana père des enfants, nazana bana, donc nazana bana ngai na bota be bana. Donc, par rapport à j'ai donc biographie nanga ngwana, musicien, chanteur, analyste et porte-parole de l'univers visible et invisible. Ouais, moi je peux te parler des anges, je peux aussi te parler des animaux et des hommes. Donc, Nakolo Belona Masola Bambisi Mambutu. Donc, tu vois, c'est un historien bien formé. Il y a une université, mais il y a une recherche personnelle. Comme à mon avis, il y a un professeur, moi, je ignore. Vous comprenez? Un professeur il peine à l'église catholique, l'église protestante, tu pas passer dans son mukuna, tu pas passer Mike Alambay, andimi pe que utana Adana Eve. Mais ngana ebi que ça bon côté. Donc on a ce que histoire ko yoka shenga, peut-être ko on pas kemi saba. Donc niveau na ngana on a le droit de soka na kisasa, ya bo sangsa ngana ba tutuke. Obige blanc na tuke bina malembe. Na mona bino ndebe ba biloko
ya Mosaka biloko ya sabso parce que ngana respectera trop na yebisa ka ya za bibliothèque pour mambo lo ba mosu to solne kulisa pas mambo émission au senti que au sona mutu mo bagage ça ngasko ba lobi ke ba tumsu ba yebite ke to guta na Adana Eve ba tumsu ba chumea na ba ba otala biso mele bo to guta ta so mambo ngalo ba susu ce que to guta non l'histoire biblique d'abord d'ailleurs pour na léser ba tumisusu na sepelisa pe ba panafricaniste na kolobaka Bible est déjà arme il y a colonisation mon to va inoboy obi ke Canal Plus au monde Canal Plus les armes à colonisation obi ka va Canal Plus ya biso ndo ke kache dingwe no e ba elibiso ya Undertaker na Ken na Goldberg to comment mon kache dingwe salité on comprend kuna lumière ça pour Undertaker azaka edingwe de so nga moi lumière moi bima bima na ba cercueil ba intimidation on est magicien appelisa ka misu tout le monde a besoin de taquer que dingo mais dingo tant que ça souffre mais exactement donc bah ça ni bah combattre culture na bino pour pas vendre à bango oyi banda Canal Plus ya to ça la sous débat vite na imana et si là match vite na imana si là plaît et comment à Real na Barcelone vous comprenez joueur ni ya vite 5 joueurs vite yo yebi 5 joueurs à imana bah arme ya colonisation même ba religion les ba arme ya colonisation pour preuve Adana Eve 2 personnes dans le monde baboti Kain Abel bakomi 4 mais Kain bomi Abel akina pays mo ba ke bala kuta batu na bauta wapi l'histoire de l'Égypte na histoire ya royaume Kushi po ba hébreu bazo mo wana Kushi bakenda na ngope pa na bango kota dialecte na bango hébraïque et comment appelle Kushi signifie noir royaume Kushi est plus ancienne que le royaume Égypte vous comprenez place au premier forme de la mona mutalba ke mutu aza amoni mutazika. Vous comprenez histoire d'Égypte est plus ancienne que les histoire Adam. Vous comprenez parce que la calcul là banda na Abraham pour Abraham aza koko ya Noé non surtout utika na Adana Eve to na Seth o ya remplacer ka umona babota après Abel Seth aboti Noé bu aboti bana Noé baboti Abraham. Frère, histoire en Abraham en Égypte, ça coûte Égypte dans 16e dynastie. Dynastie, moi, on doit ça combien de ans? Bah, peut-être que sur le ta Bible, ils ont vérifié parce que Noah a fait 900 quelques. Papa, phénomène naturel. Nous étions au coup de ça, direct qu'on les a vu à Moutou. Nous étions négociés à 500 ans. À comment 900 ans, le calendrier, pour que le calendrier, il y a 3 mois. Le calendrier, il y a 1 mois, aussi une année. Vous comprenez? Donc, la Bible est un livre il y a colonisation. Beta ba betu awa zum sa awa. Do ba yibaka biso biloko na goma to tika ba yibaka. Parce que les a langage codé so ba betu mbata. Ne tuez pas. 10 commandements au ba sur la Bible. Mais là na ta Bible au moins 10 commandements na ba ba son ba respecter ngote. Ne tuez pas. Guerre à est ça fait combien d'années banan ba auteur nango. Ba communauté internationale aujourd'hui to comment ça ba 9 millions de personnes. Mais ne tuez pas dans le Moutoumoko, ne tuez pas dans le Moutoumoko. Mais bon, 9 millions. Bah, ça dit Satan 2. Où est-ce que continent mobimba? Bah, respectez ne tuez pas, non? Token de. Bah, ça dit Corona. Bah, respectez ne tuez pas, vous assure. Bible, c'est pour les Africains. Bah, il est bino pour bolala. Il y a un mot sur le semble là, ça va mis. Il y a un zambe tatano pas yo, il faut qu'on mis. Il faut que ngoma mangenge. Ah, yo assis au semble. Moi, pas passer, va chakana ba bafle. Est-ce que Nzambe faut sonoriser? Est-ce que ceux qui ont maïka ont bafle? Ceux qui ont ba franc-maçon ont ba bafle. Pourquoi ba chara bafle était? Nzambali ngama kele était. Vous comprenez? Il y a ceux qui ont ba parler ba initié ko zaka kimia. Ni musique ni zaka calme. Frère kande kemtolo ila ngamba initié ba vana ping na ba ipen, ba monga fula. Ba ile so ba ngamo boza episode. Mais maman no solo no benga mutu to aloba na mama musique ya bien ngose. Parce que biso to ba donc to ba plus que ba initier recherche personnelle. Contact ngana Nzambe. Abraham parlait avec Dieu, il a prié te. Obiga lo samba ya lisumu. Ko sambele ya lisumu. Nande ni sur le sambele. Yozo mita na miroir, okangi kanda ota el miroir no, okangi kanda. Mais na kata miroir oseka. Obanda mbangu te. Obanda grambangu. Parce que Nzamba quelle est son imaginer ya sambela te biso sambela ngani. Est-ce que tata no fallait sofo bonde là? Ya ngolo bokenda mabonde li poza batu mabe
nga na bondela te po nzamba a mérité ko pesa nga souffle de vie a mérité ko bomanga un jour pour ça phénomène naturel a mérité na quel la pe biloko jour moko boye vous comprenez pas vieux alternatif et continuité okozo aka chaque jour te même na ndaka ba riche ba pe na journée sous ba la ranati bazangi pe fufu mais là les angi na ngote mais aka ata sous circonstance vous comprenez il y a ce comme on hôtel sur bemisha boye mo na beti devi soka indi ken piana kuta lobeli Thierry Mombaya boye 5 millions de vues wa congolais na tambola na moi na torche na luka humain na Congo na mona ete kondima tambola na moi na torche na moi à 12h na torche na mona ete utambola na moi na torche sundenge nini bien nous croire boza mutu wa mutu te pour être un homme faut remplir ba critérium tout ya robenga mamutu mutu za mandefu te pembe te basket te l'homme c'est l'état d'esprit l'homme c'est l'état d'esprit c'est l'esprit ce esprit ya ba congolais za wapi congolais bazo aider ba président na biso te so comme ni mundela bele li président moko boye dictateur yeba ka intérêt ya mundela na président les ali susté mundela bengi so ba dictateur élection ya président na biso Tshisekedi na président na biso vient na biso Fayulu bango baboya yango élection l'équipe babik te président Tshisekedi azwaki te en réalité président Tshisekedi pena azwa kutu muto babuaka ba voix na ye na mai ba papier ba papier na ye pena ba vote ba nino ba voter ba buaka na mai ya ba rivière Kasai kuna ezaka président Tshisekedi mais nzamba juste abeta kaka président Fayulu ya ita musu ba pche ba na boost ba Facebook ba monnaie to na Facebook ba donner comme populaire vous comprenez mais siko tozo aider ba présenter pourquoi Mundela benga Kabila dictateur pour Kabila a changé code minier. On prend à Kanga maison Schengen. Les blagues qui te font audacieux, pas à vivant si les lots. Il y a un chemin à suivre, non? Vous comprenez? On a pas arrêté la phrase morale babi, ba belge, baza, ba oncle, mais nous sommes des cousins. Tout cela non malembe. Élection États-Unis, Donald Trump na Joe Biden et l'équipe bien été. Donald Trump a bimi Fayulu. Alors oui, vérité de Zion. Président africain à l'égard na teva lobake oh élection na biso CP lango te fo ba bandelango président ni ka bango fo ba loba ya biso moko c'est l'organisation au noir à sala mundela kota ya ka religion kimbangiste FIFA ya biso te CAF ya biso te catholique ya biso te Branham ya biso te nini ya biso celle et loko au noir à sala ngo ya valeur na grand rendez-vous de donner et de recevoir option de ko yela ngo to pesa mundele pa pesa biso ya izaka kimbangiste. Comme Mundela Zanani, Windows, nous avons des émissions pour émission contre Internet, il faut Windows. Système d'exploitation. Il faut accéder par Mundele. À tellement de dictateurs à imposer, il faut mettre à www. Il faut arrobase to.com, to.fr pour accéder à ma camnaïe. Dictature déjà scientifique déjà scientifiquement parlant va prouver déjà dictature na bango ngaza théocrate babi théocratie et ça ancien ta onzamba za pour choisir ba roi c'est Dieu lui-même qui doit choisir ba roi c'est ça quoi. Ouais, merci beaucoup. C'est juste parenthèse moi ya bio fungol pena ba mémoire ba comprendre pena oyo blana azali donc est-ce que tu côté masula ndule wa yo mondule babi mikolo ces derniers temps na habité. Qu'est-ce qui se passe entre yo Blanana Ken puis et puis na bébé Jito ya Kofilo Ken puis na masala nga alinga bolongo na makambo ye ya masala ya ni famille so famille bunda na famille na bango était na bato misuste mais moi na wana bébé J3 moi na ngai musique beba so bena musique ya pour que extra musique au ça test na ina ba professeur ne ba orienté orchestre OK kota par rapport ya technique na style ba moni na nzoto no moi na J3 OK wa normalement bébé J3 nga na chelo salaire ba sécurité na so Congo na besi ba mbote misu bazwa ba 150 mais nga lo na linga ro J3 on doit $430 il a chanté azana taille ya ba sécurité J3 faut que na OK test va conduit protège vient na bobuli ondela na pesi mbote yo lekina kolo kese na mulai na munene mais ya mwana mikiliti ya mwana ya santé na ye mikili synonyme comme bongo santé na ye santé na ye bon apesi pe batuto santé ne mbote na lese bino te mais musique eza na bataille nango
biso te tozalaka bongo ti mais todoza mwa kolia mpo yalingi kolia tro aza somo na kolia mpe tyo nasisaka basibula badia bagaya batermus afufa masango oyemba nini gorge ekomo kilo koyemba tomoni aprouva ko na émission mo tomoni ayembi tout le monde peut chanter mais tout le monde n'est pas chanteur faut pas oublier mon frère toi aussi tu peux chanter non nani pas comment omeka oyemba bagaz fabulous hein bayembaka mpe esi baza bachanteur baza bachanteur te esi bakozwa gaz fabulous bayeni mpena na maison mère mpena banjoyemba mpena mokolo liboso namonaki yo na boulevard nakanisaki evre dar ezalaki kotambola napusani pembeni nzoka ekelamu ya nzambe nasengi kombo apesi ngai se adrese apamba azalaka na mbinza makampane mwana ya mvandu moto oyemba kare boye ye pa lobiki avant ndima yo soki olingi otyamba moya oyemba na il faut ya quartier la te oyemba na ye avant ndima oya quartier la te ya osola na rambo yo ya quartier la te oyemba tasi ko erreur osala nga aza latino avant ye nga naza même latino avant baminere moi j'ai répété na ngamba Koffi Olomide eza la muzika na ngamba Koffi Olomide eza na muzika nasoki ezalaki nini tu bayebi lisolo aza nalinga obetela ngango te bato bayebi lisolo aza la muzika napesanga mpesi mpe nanga riche acha itala mbote mon colonel Kibonge napesi bana ya colonel Kibonge mbote bana to mon fleuri commissionnaire à mon fleuri na bana mon fleuri bayebi za la muzika na ngamba verambo pale wana yi pale ya ex président na biso Mobutu asombelaka apesaka cadeau na lipasa ya mwasi ne Bobila Dawa mama na biso après ba départ na bango ba ve na riche acha itala bando vanda wana asalaka orchestre na bana ina to beta musique ba recherche musique ba Lionel Richie musique ba Gilles Ecclésiaste vous comprenez ba Corneille à l'époque ils étaient où ba ça quitté ba sera déjà ont fréquenté déjà latine azalaka déjà so ba pesa bourron pe la suspension ba pesa brigade na kérosène suspension ba yakaza la musique mais faut pas exercer voix faut travailler venanga Jarman que je salue mon idole pour ngam t'inspirer dans la musique eza famille pela bourron pela na lempela ayaki sushi yo pour na travail nzoko keneke promenade na basi no misuswe ngana simawa nyokero yero segotio yese kono na zera meo para saye na bebe morwa zete wana ba vena ngaba inspirer ngaba père spirituel nalela bolingo nanga utaba mwana ye nalela mama mokonzi presse ngana ngai pechana kokanga baposha bamawa pena bonena okanga tu chantes azoyembaka mai doza karete musique faut carré yonokisi mvula wana motema au moins mtunda carré ya bana na rambo boso azoyemba mabe rambo ozanene nalobi France mututu aloba français nyo sota aloba français na France assez intelligent français za langue kova na rambo za kokoma grand chanteur te vous comprenez to grand musicien te vous comprenez papa diangenda alobaki ba vrai kimbangi c'est ça kutu ba oba libanda est-ce que bino ba kimbangi c'est bozana capacité o yamba bango ba vrai latino c'est nous c'est pas eux vous comprenez ils sont aussi ba cours par correspondance ndenge vena nge meni azwa lo bakazwa cours na frisa pata boulay par correspondance et je suis le vrai latino koleka bango parce que moi je peux chanter 10 millions de chansons de Koffi Olomide correctes oh ya kokokate ameka ko emanze momo buwana na tayi pena tasko elo ebominga commentaire jomo bena komiko ata 20 personnes ba komika naza latino je suis fanatique des quartiers latins mais faut chanter à niveau haut tu évites ce conflit de recruter bon na rolo ba J3 c'est la merveille rambo cop na ya qui porte parole au coincé trop yusko côté pe maramna ndeni parce que ya no sala maramna yo côté maramna baza batu ya Sony ba J3 wana outi Belgique ba memio Belgique pas verambo na voyage officiel boulin faut boyer la biso rapport ya makambo ocho sala les quartier la tente mon frère c'est ils ma comme na biso culture na biso boké défendre
vera marina boule ke baya na ba statue ba di ba yiba biso na époque coloniale na Congo ba tsa ba sela ba musée ba ni mani oui combien de côté la biso génial idée na mo vela ke papa na comme n'est pas panafricaniste mais bato ya memaki po basala communication ya voyage officiel bakenda ki wana ba $1500 bazokeza ba mbongo ya gouvernement wa finançaki voyage wana vous comprenez erreur ali bosso d'aba salia ba pesa ba mbongo wana ba bazo remercier Mopao OK l'art ya Mopao était l'art ya gouvernement vous comprenez fa ba remercier gouvernement après cela ba uta ko sala oui ba pesa biso rapport nango nataka na aéroport boy Mosaka yoboye bakiti na aéroport Mosaka na yo comprendre que na ba valeur à père nangati ya solo ko ve Kofi Olomide papa na biso abengaka Mosaka savant Roger Ngandu mais le savant Mosaka ma bendi film metake philosophe hey du tigre na bia na ba valeur à père nangati nzoka vraie valeur culturelle au Congo ko za nango ezende komba Mosaka bato bakendaki Belgique na musée po bakende kotanga nde Mosaka po jusqu'à présent tapesi biso rapport ya mambando kende ezaka ye mo grand Mopao natalaki conférence na ba chaîne na ba Ken ba la voix du peuple il parle de trucs réels ou auti ko sala mais bato ya memaki po basala communication vie femme manjora peut-être un jour ngalo bela makambo wana lisuna manjora lisusu njora déjà longwe na fallait peut-être un jour tamso njora ngalo bela makambo wana po bango makambo nyonso balobeli na rapport mon côté na voyage officiel ba kendaki leso benga ba loba ba bakali na ba kile ba kimi non na comprendre que Mosaka a vraie valeur culturelle yango mo grand mo pa benga les etikana na album e ko longwa te Roger Ngandu un homme qui parle bien en français tout ça mais qu'on fait le les savants qu'attendez-vous par un savant vous avez tous une intelligence extravagante c'est un extraterrestre donc mon père assez comme tout le monde papa nangazaka extraterrestre soit le yo yeli bango maramo yeli bango mo petit na ngana na petit wana na mona ngana ba kitambo ya ba kosera ba kibinda nkoi ana petit muke kulanda masango na zoli ate to comme c'est gaillard na ba vitamine amelaka petit wana ba vitamine makasia na bi vitamine ba komela ngo mutsoka zobela pona mo petit pona pe e chamo équilibre na sido ezaka na kisi mais yo jito mo ba vitamine pona gaillard ya la selope défi mon émission na lobi ke soki bo ye quartier la tepe ndo yembi na ye ba ramba ndimi ba yo kendo yembi ozuikar na ena pa bazwanga na quartier la tavaye seke boke ndozwa mutuka wana toteka wana swende asendo na bazwanga na quartier la tavaye soka za kidi ba ke tu na grand Mopao ko website so longwa na na sien na groupe wana moni quartier la tena ancien siko bato ba otala siko yo ba makambo eza nango ba nini mais siko neni no beta kata na groupe a mutu te azaki na maison mère yi ba promo wing sera no ba wingi basangani tende basangani BCBG na maison mère na ba problème wingi kan maison mère kasi tsunga mutu na espion moko boy na espionner bango ngasa na test na orchestre sans public bébé Chitoya ya recommandation bana poto basangani bache bambongo anje banjo cha ba crédit ba benga ba prêtre pour kota mouvement menga na ya wingi maison mère sans dérogation na yemba ndepena bazwanga koyemba na wenge za black guitar wenge wenge ba bomba voix te wenge faut bimisa voix mais bébé Chitoya pe ya lobi ya zaka na problème te ya surtout ka mona nga père bandi ko chrétien bani ko tchela ata yo mo na za sincère Mosaka ko sola mamba bébé Chitoya ata ba bifela nga lobaka ne belé mais bébé Chitoya te tu benge bébé Chitoya ata bébé c'est un bébé ake mela biberon berceau on a tiki on to nika da berceau tout au pangusi kitoko ake nde berceau eza na asa niveau te ngazo no solo mamba chanter yo tchela nga na bébé ah blana faute sanga été faute sa bateau baboya oyembisa nga na yebana faute sanga te tango bana na yebite mais bientôt là to yemba ba comprendre biso ah professeur depuis que professeur depuis que chanteur était professeur yé non abenga ka professeur depuis que grand chanteur
blague te déplique à la grand chanteur mais avec un professeur master na mais professeur parce que tout année on peut ça ba petit na orchestre court il y a Indousa ba petit ba outi na chanter comme les enfants na parler na simatinelle ba e pa pomba ngam na saki recrutement parce que faut na pesa bango bafle ngam na lo bano ke soutenu pesa nga rai soutenu ba petit ba Chevrolet otuni ba petit nga ba Muscador ba yo ke ba professeur so beta na orchestre yo to pesa ka tout le monde ba vocal na banzembo ya yo isa blague te bat basala album a 10 chansons na 3 ans mais ngana osala banzembo na nga ya copie ya roteka nena teka ka banzembo na sali 10 chansons na 5 jours dans la niveau fini propre là bien chanté et tout pour ça va prendre côté que la peu pour ça on va mission banzembo za ba succès wana to inutile ya oloba to comme oloba jou bon ndima biso beto oloba na bon la télé comprendre mais je suis un chanteur. Est-ce que pourquoi pas Père Amima on a BCBG? C'est un groupe que j'aime bien. Amour, amour, amour. Est-ce que tu sais ce que avant chature dans ma vie, tango nazalaki, na kokade ya je t'aime, ya le kaki na balabala ya ba pensanga, na parence ya dinosaure, ya zombito ya dragila, tu m'avais vraiment fait peur. Chouchou dinanga Vicky Mantou. Ah, chanteur à Mbakare boy. Kendate pourquoi? Non, ils ont place frère Azora Kwanga. Nga mona nanga inutile au travail. Asaka rega non pas na kenda papa non, papa nous assistant na sine, assistant na ISC, il peut faut tanga na ISC. Bosso yo vocation les aïsta. Moi je suis BCBG, mais je ne peux pas jouer na BCBG. Pour ça déjà BCBG, non bête na BCBG Sunday. Nathalie une émission avec Gino Caporé, du grand chanteur. Gino Caporé, du neuf novembre, Gino Caporé, un grand chanteur. Ah, bébé J3, c'est quoi la musique? Oh, Gino Caporé, chanteur sans velours. La voix des coqs. Gino n'est pas un chanteur. Oh, oui, il est sous blanc, oui, Fabrice Ndekane, ne se blanc. Gino Royemba, Jibé Goleganga. Il pendant interpréter souvent. Gino idole avait dans Kalouji, Gino aime bawa Kalouji. Gino papa m'a dit mais bête le moi beaucoup. Père son nom. Tika papa aime bawa ne calme ko. Ah, bien si on dit Mathieu mon oreille aime thème. Bah c'est pelicieux. Fenti bébé on fenti de diabolo. Gino me tabeta vocal butue kanga gut basi. Bom to yemba butue butue binadama butue matale bo mama kambwe belé bah ça c'est chanter comme des enfants. Ah même sur yemba monganga pesinga résultat ya malaria 3+, a komelinga ordonnance mona na la traitement bien kasabo sana ke kotonanga soke bandaki ndenge nini bakrap na makolo omona bakrap na makolo wana violent bespernage ezolenganga bavertige bemotion hypertension matiti na 16 bapervise ye non faisant des solutions akiti ibane la bolingo ya rakia trouble humain et là ingazato oki chanteur ko kamonite soke moninga na nzela nazolela ngaye bolingo yeye lui makamu kobo yanga te ni chanteur ye wana Gino te Gino c'est un perroquet qui bavard dans le jardin. Vous avez son problème Gino tonini sous plan. Ya bengi Gino grand chanteur na kamwe mabe o boy Gino rapo ya bengi grand chanteur to no fo yo kaka na BCBG chanteur c'est Mignon Abraham na génération ba Gino obi ngana mo blanc ngana comprendre pe mo blanc te ba ko Mignon Abraham ya danser ye kuta Gino bi yem dala kisa Gino lo bana TV yem dala kisa ye papa chéri Jibem Piana alobi ke Mignon Abraham alongola nga souci Alain Pela. Tu sais, Alain Pela, il était qui na wenge, le médiateur, la voix séparatrice. Ntakabula Jibena Wera, Jibana Tiers.
kenda na ala likolo ta mususu likambo te pana kitisa motema na pesa sango oyo kaza na se Big Boss le roi de la forêt pona kitisa motema mais mpela se na cascade mona kitisa motema na pesa sango na komi yo wazela yo kobose ana kata maja jena maloué wana acha aspiré jina ifonga isoko ifeta est-ce que ba kombo ba isoko ifeta ba jina ifonga acha aspiré ba bi acha aspiré pecho na bebe chi 3 mois na ko ba acha aspiré pour virer mo mo ba acha aspiré oui que virer mo ba acha aspiré bebe chi to so ba ah oui belongo acha aspiré diva bien-aimé laissez-moi t'aimer yo kanze monanga ya bolingo kolula elekie koine komali sumu nsoni ya moto soki balia nkabile ye na koma cannibal nzambe alimbisa ngai ngai acha aspiré jina ifonge isoko ifeta ye ayebi eloko wana ayebi acha aspiré place mené à s'inspira ya ayebi yango biso to yekola bien ngaki mona muke mo bona yoka miziki mo yo lingo yoka te ae kaji bolingo nalingaki yo na motema nyonso mama e bolingo ekozalaka bongo mwasi wanga wa motema sokolingi ozongela nga chérie ya yebi banzembo honnête na quartier la tende ba kuna lelo na ba chanter est-ce que ba na ba chanter oyo senti mnage chanter masa nanga omba kola na lindalala ba kola lipasa na pesi ba mbote sik dalala ba chanter bango na masa moso ana bon chanter mayase batunga na iba yemba kuna bango na ngana bébé J3 bébé mais la bibero kene na beso oyo ka chane azocha des chants ba oyembela e ba yembela nzamu na ye moko ye na oyo ma zo bimaka na mingi yo kana nte nzembo no yeme ba yembeli yo yo ka ngome ya bi ye moko ye zo bimaka voyage nzembo nani na tuni question te bino bolinga batu na bino te voyage ya nzembo nani na yemba banina kosalanga boye na yemba pourquoi na yo kate mutaye na nzembo ba yembeli ye oh pourquoi na nzembo ba yembeli yo chanter ça batu tout ba yemba danser na latino masa mso ta ba karma pa mais sauf là yi moni kimpuaka oso beti na carte ya mbongo oleli mbongo nao mona kimpuaka acha aspiré ya yekola cha ayo ka vera moninga yembaka pour faire yembaka jina jenga emenea bozi ya ibi ba ba inspira voix ya Kofi ai bango na beli bongo ya bolingo awa okeye amati na nini okeye na maina miso na kolela nani na mokolo na kowa soki sanduku na eleki kilo bozi yebeno etudia bina verambo na tuba nini mais ya lo bina ka prise suka ya ka ke so bolingi boye mane ya quartier la tesa c'est que ça la retour a che carnage wana babenga bakari azobeta masolo na bakari mo basomba na nini na sendo ya Caracas par monter à part wana ba mituka moyen de transport l'équipe moyen de transport ne seza makolo so iba katango ba peso voiture olinga te moyen de transport nzamba ebi yango yo na nango déjà OK na ouais ya betali so mutuka lelo ngana somba ba fuga na nzembo na ngabondela combien d'années passées blanc za symbole ya courage ngai sans orchestre na la public oyo azala na ngota avec orchestre ngande petsa ba Jento Sigalo ti ba Charlie Ajanga ba ya Willy Penzien bato tu babwaka kawana ya danger ba mama Dorothée Mafuta batabu Fatu ngande leki na bango mwana bango ya yebi bato wana pona quartier la terre mengaka boye micro kana caméra na yeba bato wana tu yasi yiba nzembo lokola na kola na kana tina na tele ngani na makanisi na bongo butuna lalate kolela bien aimé ya lolango
yazalaka mwa pakwa engengeli ya wala biju ya talo motu ya nini nasomba lolango yo moya nzanga na ebale pati jolie nakotongela courant na reine de Saba samedi soir totambola elongo nakombwa bolingo oh mon amour nakoya lobi na ndako nakoya kotalisa ya ndenge nazoki achaspire oyo nakoya kotalisa ya ndenge nazoki fota bazokisinga etiki cicatrice monene na motema ve nanga fala yembaka jina aza na achaspire Fali Ipupa oh ayembaka jina yokati Ingrid mama nde chérie Ingrid yo nalingaka kobenga mama mpo na retrouva motema malamu ya mama na ngai epai na yo Ingrid achaspire masa nango mbakola achaspire aokomi omona nga ya kala po peut-être ozwi ya sika kiki musava ya préféré na yo bolingwa libanda okomi okimo ya quartier achaspire mais il y a un problème à achaspire ana descendance à chanteur ni il a descendance à chanteur ni siko toujours citer no malé parce qu'on a ba travail et belé faut ça la main a autre le belo mot parce que yoza mwana ya Blanchard Mosaka il y a le big non père na yo bablo razolo aksana za na palette za ni logoté donc ba retenir ça na regarder parce que le l'œuvre mais ça Noël jour grand prêtre Kimbangu ngamo kimbangise Noël wanda coaching ya malo saganga agangi wo Noël donc ba camionnette mbola descendance Simon Kimbangu joyeux Noël quoi ba kimbangise tout oboyo ko zabana musique ba kimbangise musique mais ye alobi ke père est-ce que ba dans la palette c'est les aba note musique abi jamais muta ko za ba parcelle belé à foutre là agidiba un bon commerçant avant d'accoucher ta foutu là akoluka nabi okoza ndako mo ezo valoir ba futa koneti par exemple 1500 mokuta na ndako mo beso la kwa ya yo même confort mais ba chango na 800 un commerçant préféré azo ya 800 o ya likolo na c'est ça azana notion de commerce té venanga soit commerçant bien formé yango mona zo gagner bango bazala ba palais so na ki fenir na kovana nga pela mino lukola nga sous vite ya le baika za ntema likuni ya za par rapport ndi ba même merveille rambo na nous venons à genda miki ditaka ndé États-Unis mais wana miki des en Europe Mosaka ke na Allemagne na 1989 na ballon ta joueur na d'agosto Inter était na Angola ki Allemagne a sali test na yazo alobela ngote na kamwanda alobela ngote c'est test na ya bala zongi pour légaliser ma mikanda na fédération papa na banga boya ke poto pa linga ke trop oh oui bazo vivre na bango bien nga bote mna ngali makote mona ko ka mobutu to kanga mbambeti mobutu ya tala ko na tala pe ngati bakar mobutu akimi me ba ambassadeur na ba supporter ne zai chez biso de gens qui ont un pays du peuple. Papa Kouloutou Nanga, il y a eu balai. Vous comprenez? Dans la famille, mon boy, biso to battre bosso qui tambo to na TV en couleur. Deuxième zara combos. Boss mon avenir so mon ai combos deuxième moto. Combos la premier moto a modifier ba mapango ba ya ba text wana ba kain text. Il y a la deuxième moto dans la TV en couleur. So la premier avant que ta chez biso faut sur la makolo. Bapangusi apo koti chez biso bakota na to taper ça partout. Toi premier ba tcha karona ndako na kitambo. Oh. Tokola bien. Ouais donc toujours c'était normalement mais déjà mais est-ce que tu aurais pas soupçon que okende test pas what est-ce qu'on va intégrer la team ou bien vision na ngeza bongo fona za wana. Mais je me prépare aux conséquences parce que ça ok ça mutu moi emba bien on rien na le ngete. Je comprends donc je travaille vraiment na boiza atterri à quel sa grand frère n'était non ya penata que travailleur oui il aime susu yemo père obenga wata banini atali pe susu wana wata père solana wata koleka ngata wata za vena nga air tour
somme to solo c'est ngara na solo ala grand frère ba massa na nga ba diedima ba iso mobile yaza da grand frère to yaka na parler na ye ya utaka ba poto biso kenda ba chiki Yedima na saluer to dame ba badi bani après si nous va transport $20 à l'époque comprendre to banda c'est un grand frère Kitambo to kete pona Kitambo mais to ke pona travail ba vena nga bazana ba manzeku ba massa nga ba mishka bazawana ba padache imo le ben nga isa ya bino isa ya yo tant que lingo au travail non donc dans Zalawana mais je travaille vraiment en conséquence non c'est préparé donc bientôt là. Ouais, bientôt là, comme vraiment na souga entretien na biso na éviter mot de la fin par rapport à bateau balandi yo le susu parce que c'est une première de recevoir yo chez biso na Congo Revolution News et puis bambote na bateau balinga ko numéro contact surtout ya ngonde ming bana bena besoin na ngomé na éviter le roi déjà pour en finir déjà na club mamba bébé juste le déjà ça déjà na quartier la travail moi yo zonga susu ba faire ezate te yene nga na ayaka ande na Al de la Gombe ya baxi 60 to 100 journalistes copie ngwana pour nga bege 40 journalistes nga mona ndopesa $10 na préparer $400 nanga mi ale kinga na la arabia le kinga na la ya baxi 60 donc ça va 600 voilà tonne na bino boye 100 journalistes boche ba kabino linga actualité na pesi avantage ya robeta na Real atikelo 3B je comprends ya avantage na premier mi-temps na cheba nzembo ya ponela nga banzembo pesi avantage ya pona banzembo nga na koyemba oya mona ka passe wana ya kokakate aponelinga na ko décortiquer na ko déchiffrer nzembo yeso akokite pona catch américain basala bo bat bachaka ba carrière na manganje mtumsa ko basona akokite na kati carrière na kela nga cinéma so yeso akokite aloba ngana ponele bolo po déjà na sali la démarche tout ba mikanda na koti na likonzi protège po akoma likonzi po na terre ba likonzi hein donc non so akokite na yembi koleke c'est ga ke likonzi. On a parlé du peuple. T'es na Al de la Gombe. Al de la Gombe. Dans un des professeurs à Ina. Pourquoi professeur Ina? Bah ça là, bah jugement, bah notes, na bah demi-ton. Bah poche, bah charme, bah carré, bah hache aspiré. Ya le ben de yara na latino kaka. Nga na zada latino na ozakuna ndeni vuna zala va. Yega obike bo vena yega to ye mana pona okina nga. Terrain net Al de la Gombe, za mindele. Ndela côté la mdo. Toi na bomao pour la chat la besoin à killer excuse la besoin à killer à voir. Merci beaucoup donc c'était la blanche na Mosaka na éviter ce que bambote notre balandu et puis mot de la fin na bambote na ngana blanchard mouche obès monsieur poubelle gratuite mutu bana comme ça mwamba propre de boboka ba full chaque jour gratuitement après c'est mbote na Idriss le grand canadien après c'est mbote Mila AC venanga Mila AC grand chanteur au pena cho misa ba plan na e botala tala na ba bosa abonner na ba page na e Mila AC wa imba mama la bata nanga e avana bala yo na kanisa moke ko mibali moto passé venanga donc boyo kapela ba plan na e bo pese chance certains artistes un grand artiste de notre pays na pesi moto na papa na Luciana de Mingongo auto féliciter na niveau ya chant na pesi mbote Luciana de Mingongo donc plus de 140 ans 9649 54 86 plus de 140 ans 9649 54 86 na pesi bino tout bolinga blana Mosaka artiste na noye bo benga na boto solo la kwa so na lobi mabebo limbisanga so na bibe bolimbisanga mais niveau quartier la tende ba yembelaka niveau ya musique kitoko ya quartier la te tango linga kanga mais ce que ba kiti sango tina niveau bébé G3 kiti sango te écoute chanteur a wuti miki écoute ayo yemba ndeyo yokela lito ino ngaso na ko classer ta chanteur na ko ba na polo ba DJ Manix Manix ba wa benga ba ba musique DJ Manix aleki Manix aleki zombie na zombie sus aleki wala ko ba beta musique ba yanke te aleki bo musique ba yanke banda lelo yo zelo ko yoka nzemu nezo bima ya ko tikela ngo bena bla na Mosaka ko yoka ngo to sindela bon musique ya mututu to yoka mais conseil no pesa vai manze mwana benga na studio na coacher na boka na ta bengo eza na ngo affaire soit chenga lar na ngana ina opese ba idée na studio
na orienté parce que nga na grand chanteur, grand arrangeur. Il y a blague était, je parle des trucs que je maîtrise, je suis fier. Nga za na musicien o nga na pesa cours. Fabugaza benga 5 étoiles. Charlie Materazzi, mon musicien à moi. Il y a quoi mana Charlie Materazzi. Ah, nga za na musicien le roi petit jusqu'à Zanout. Mais Vibo du village, on a musicien na roi Fabregas. Fabregas musicien non? Musicien na musicien na roi Ibrator. Tozo cité comme la souka blanc no na ba maramte Thierry Migler. comme la souka bando luka suba problème ce que bango ba musicien no ndeni. Bazwa cours, il y a H aspiré. Fabregas azo cours pas na. Ibrator ba beba ya le océan ya mambo ye meza Ibrator. Ah, papa. Na crise à foufou. Bat balia biscuit na boula odomi ya dozen zala. Kozanga blanc na yango bopesi privilège na ba faux chanteur. Papa, eyembeli na Migler na Ibrator ayembaka Migler ayembaka ça yenga. Yoka ane na yemba vocal la boy na 2003 bazara wapi. Eza nango kombate po obeto buma moto. Eza simple bolingo kombanga tukende longo. Oma pas dit. C'est moi. Année non réfléchir boy. Mawa yeah. Mosika no 2 minutes tona kokyo comme squelette. Importance nanga na mbuka bawe kozala te. Nzamba kolinga jamais koyamba esprit na ngomboka waye. Biso beto yebi to cité d'être na suka mais biso beto yebi ke Ibrator pas avoir kopesa ba vie mususu. Asola pena ba wata nde to yoka pe asola pena ba wata pesa ba makamu. Ibrator na logique c'est un bon arrangeur. Soki mutaye na idée na ye akopesa ngo pe linément mora bien. Là j'applaudis. C'est un homme qui est formé. Azuba court pas ba Fuji pas ba biso, hein? Azuba court a formé, il a formé. Mais papa. Ibrator azap ni parolier, c'est un arrangeur. Oh. Parolier za yanse Arafat na mobe molondo. Ya parolier ta. Koko manzembo. Takani na uti nzambe. Nde na uti ville. No ya boye nzembo ye. Titre nango, nzembo ka ndo ute. Kane na uti bakimbangisa bazobina ngango kimbangisa. Nzembo ye no mocho no lianga ta fo kende na sisango. Babika kimbangisa interdisa mutu abota avant bala. Ce qu'on a nzembo yelinga kana mo ba fia balati ba maputa. Chérie bientôt na kokota ménopause. Ata mwana te na kotika tu imagines. Religion nanga peke sa kobota avant kobala. Tu m'accueilles po ya kobala ngaye. Na koma mon chéri na ba boîte. Champagne te kama puis moko na mesira gene. Mwasi kitoko atuli fo chéri ya bali. Toka mote eza réalité ya nature. Nanga lo banini. Moi si moi pesa ki autant pour bala ebo ça 16 ans de fiançailles. Ma permettra rater bobo tané parce que la religion qui mangue c'est interdit kobima même na mutu avant que bobala na. Mais comme ma ménopause. A robot tate ozo imaginer te. Ta lelo otiki est-ce comme c'est moins cher na quartier. Babi que fille na bota raté. A côté ménopause. Valeur na comme le roi et comme il n'engam dans champagne comme prix mon na verre ya gagne na boîte. Ba on ba attend raisonnement babu. So question sur que ça na tu nous est-ce que yoka pe son ya quand fallait aimer la bagarre. Ah mais fallait ba aimer la vena on les a pas manque de respect. Mais la vena ya o bande ko bundise mais la ta ya ta fingio za ya na oti. Fiso ko loka beti mbata fala fingio tikati. Biga ya na o. Mais la vena Kuna su muteme suka ki ya. Faut suka za ya na oti. Aimer la nanga za na respect a ko na pe be fali ke pelenga bombo. Ah bolelo ya aza yaya to ba bantu yaya za yaya te ena di pasa kutu yana ya tindara e emena na ndo sa sport na ngolo ba bon fali yande na lembi ke pelenga mai aya na e de so comme gouverneur ya no akotindo te ndule ya bongo te na ndule wa ke no otimba yo sala ngo bongo comme ça ngo bongo le to yo ba to fokata bino misisa la bongo benga ngo ba système ngo mutu mo isika ya rwa matouche mo mage pelenga bobo ya rwa matouche wane za ba anti valeur mon frère ngo mo wenge mbayani e anti valeur ya no za ya no wenge za respect comprendre wenge za délinquance te za respect za bana mo batanga ba chiki
ba instruire siko baza ba instruire lelo pe to mona pe moi guerre froide mo to santa pe image mo boza pe chez biso to sala image wata na fabro ndire net kaka mikolo guerre za mo makasi parce que wata bi ya sala yim ta pesa kombo fabrikas yim za sala fora matana podium fabrikas abi ye biloko asala alonga liboso na banga pesa ba devoir ba ramorote ya va ba yano ba guerre ba kuma no ramoro na ye siko yo ko bani pona ba fabrikas va koma o toucher wata fa toucher nga président na ye yo président neni fa ba bi fabrikas sala orchestre ni ba orchestre ya zo beta yanga komo ngo ya village d'Amokasi village d'Amo Daniel Amokashi mo joueur ghanéen ba pesa nga komo na ipona ina force na chant na sala orchestre village d'Amokashi on mona yam via a sala Villa Nova bongo benga batne ba villageois le premier village existant en 2001 c'est la village d'Amokashi donc fabrikas na beti orchestre munena va bango moi j'ai joué na Gibindankoi tozo beta ba batel na ba wenge na ba fikine ba facepam et pas qu'on est dans palais ce sont mes musiciens à villageois parce qu'il y a dans mon village d'Amokashi va toucher wata fa non chinga toucher na le kanonga il faut on va au le kanonga le ngate aleki nga victoire so lati maneta ni on peut bela misute o moni fufa di mo mona o gaya po maneta ni on peut comme ça ba di ve gaya yo so moni munene pozo tale na ni on pitala longola linette moto so lo boleki o chobeta chobe $100 na ngabla na futa billet $100 plein moto so le gaya o boleki ça dit tourner européen monsieur bazongi moto so boleki apesi ba marque X0 matricule 00 babiye ba bimisi bana na epe lelo bana bangwana ba sa ba succès mais ba misi bana États-Unis abeta ba nzembu ba biba batuni ba biya ba succès planétaire loka ba ya madolo ba bina wata beta ngote epe banana plusieurs banana de misi ni amema misho mina demain fabrikas akoma na ene ti tente na mbinzo asakana na ba piscine yo tala ba vidéo na to base ezata o chobi nzabo pechumo mutakala po sala base mesimbi te papa moni fabrikas akwa ki yongolo babombela ngo mai te ngomba succès da kwa mai evande na ki yongolo yango esopani faut me parler de Binafilé les défenseurs du village c'est Binafilé Bekam ça na lay yongolo Bekam ya sa ba succès to kuma da na suka ki yongolo sunde ni blana ki yongolo. Ok, Blana, donc je dis un grand merci à Blana Mosaka. Merci de l'opportunité pour cette chose. Il y a Solano, mais merci de l'opportunité pour cette chose. Merci à Sepeli, merci beaucoup. Donc, je pense que cet entretien fait énormément plaisir. Abonné tout à Congo Révolution News. Et là, je dis un grand merci à Michel Kombe, Aigle Royal, pourquoi pas aussi à Fabrice Ndeka, Nyozaki Fouré Moulin. Je pense aussi à Madame Annie Mafé, ma maman a fait l'Annie Balobi, c'est 6 juin déjà. Et puis, Birthday to you, héroïne, Dawana, 282. Inspire Street donc na New York Buffalo héroïne dawana donc anima fait ma happy birthday to you à Bruno Lubika l'argent propre bon soin yo yo ngwana chiko lubanda des fois maître à mon vieux Willy Moucheni le seul et véritable code mondial Jojongo Naimen était avantageuse patron à Karine Manessa yo yo ngwana na saluer Shuna Chanel la parisienne ba tout le ngadio le matin Rodrigue Matende à toute la famille mana Rodrigue Matende Master Zaluku ça je pense que on se revoit la fois prochaine quoi bye.